ya pays eza kombo tikalaka. Congo ezwi habitude ya soki mutu a changé, soki mutu azwi pouvoir, il faut apporter changement na na cœur ya système. Cœur ya système ezali constitution. Et loko représentaka. Mobutu akei Mzee amemi ya ye modification. Mzee akei Joseph amemi ya ye modification. Vous changez comme pays, vous changez comme drapeau, nyonso nyonso. Et là vous avez sa instabilité na bino et bandi wana. Chaque fois que vous touchez la constitution, chaque fois que vous touchez le drapeau, le combo ya pays, vous serez toujours instable. Parce que l'autre côté, vous vendre seco. Et l'autre côté, c'est modifié tout le temps. Et on n'est pas d'accord avec ça. Pays nabiso, til lelo, ezali sous occupation. Sous occupation, ça veut dire que occupation est bandade depuis Mobutu a le pouvoir. Pour Mobutu, ata bo pesie ba défaut nyonso mokili azalaki mwana mboka avant tout. Depuis Mobutu akenda, ba Rwandais, ba Ougandais, ba nani, ba nyonso ba kota mboka na biso ba tambola, ba boma, pe ba bima normal ba kenda. Parce que mutu moko te ti lelo ye na mboka wana aya ko défendre la population mboka wana. A part Mobutu ngai na mona o azalaki ko kenda kati na ba front ko talaka situation eloko ezoleka. Na te na moni président moko ti lelo azo sala ba biloko wana ya défense ya population. Alors pourquoi vous s'étonner que le drapeau à Congo a été brûlé? Pourquoi vous s'étonner que le drapeau à Zaïre avait remplacé le drapeau du Congo dans l'ambassade en Belgique? Pourquoi vous s'étonner? Drapeau ezali kaka représentation ya moto moko qui est de passage, vu que c'est comme ça qu'ils font. Ou on a voulu apporter changement. Donc ça veut dire que moto a déchiré le drapeau. Et ça on a déchiré le président à l'équipe. Parce que le président Moussoussou dans 2, 3 ou dans 10 ans, dans 15 ans, va encore apporter des changements. Donc ils ont graveté. Le drapeau est comme un amour et l'autre mot est graveté. Seul drapeau on n'a jamais déchiré le drapeau à Zaïre. Parce que dans le drapeau à Zaïre, il y avait une forte défense pour la population. Ce qui n'est pas le cas avec tout ça. Alors on a vu le Collandais qu'on a vu sur Boketu. Initiative. Ngaipe, il y a 4 drapeaux. Pour drapeau, ils ont représenté dans le peuple. Ils ont représenté dans le Moutounion soit l'équipe. Il y a quoi apporter changement. Il y a quoi tika combo na mboka a changé na ye. Pe ba koloba bango elokote. Pe population koloba na ete pour changement ne peut ça la ka. Ba tout na bango pe avis la population te. Alors drapeau oyo. Oh biso nyonso tozalaka un moment fier de lo batozali congolais. Congo ezali sous occupation. Tozala congolais. Ngai nazali congolais te, ngai nazali zaïrois. Et na lingi ke mutu nyonso oyo pe azali du même avis que ngai, c'est que mboka etourna ezali ya mutu te, mboka ezali ya peuple. Ba changeaka constitution te lokola ozo changer elamba, constitution zeloko ezali stabilité ya mboka. Ba changeaka ngo lokola nguba te ozoli ozododa ozoboaka. Respecter la Constitution. Respecter la Constitution, nous allons respecter les choses que vous mettez en place. Ngai nazali zaïrois. Nabotama na Zaïre. Pe nazalaka fier ya Zaïre. Pe na tango ya Zaïre. Tozalaki respecté. Pe na tango ya Zaïre.
peuple abandaki kokufa boye te lokola bangungi oyo obeti mbata lelo obeti mbata tonto obeti non. Yango wana nalakisi bino désobéissance na ngai. Yango nalakisi bino ke ngai pe nazali d'accord te na système congolais. Nazali d'accord te na ba tricherie d'un grand président. Nazali d'accord te na ba corps oyo ezoteka mboka. Nazali d'accord te le fait que bozwa moto lokola Kagame oyo abomi peuple congolais pendant des années. Bon invité officiellement na mboka. Yango nazali ko déchirer drapeau pour drapeau na drapeau ya Rwanda différence eza nango lisusu te. Pour Rwanda lelo tonde pa na biso. Rwanda lelo moto ezali kopesa ba ordre pa na biso. Na ko respectaka drapeau jamais. Pe na ko respectaka na